bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Messieurs, chers internautes, fidèles amis de Rabbi Mavinga, vous qui aimez les gestes de bon cœur, vous qui soutenez les orphelins, vous qui pensez aux veuves, bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous sommes là dans le cadre de Télé Surprise. Télé Surprise aujourd'hui, on est venu à la commune de Kimbantseke. Je ne sais pas bien l'adresse, mais c'est la commune de Kimbantseke où nous sommes venus surprendre une veuve, une maman qui est restée avec 7 enfants, vous savez. Et pour beaucoup là-bas, bango, c'est pas facile, c'est très difficile par rapport à la conjoncture d'aujourd'hui. Toujours vivre en rythme à béton, boibi, mais nzambazo sunga, bana baoza bien. Je pense que je ne suis pas venu seul et je suis là avec le pasteur Herbie, notre coordonnateur adjoint à la fondation Rabbi Mavinga. Bonjour pasteur. Bonjour papa Rabbi Mavinga. Maman Azan 4 na biso. Et par rapport à geste la bonne foi tout ça là geste de charité le pasteur Herbie a visité maman Azam Pandia tokosola yango maman ya côté. Je vais d'abord commencer à saluer notre maman naloba kiambote kienu ou bien moyo web kiambote kienu batuna sunde nini boni madame Fioti kaka. Toza bien. Kombo sunani mama? Mama bébé. Mama bébé, mama veuve ya bana 7. Mama bébé ya bana 7. OK. Toza ana pasteur Herbie. Pasteur maman mkusoko beta bisona lisolo ya beaucoup tanina mama Isaac nde. En fait, maman, merci papa Rabbi Mavinga, chef de mission de la fondation Rabbi Mavinga. Mes respects papa Rabbi Mavinga. Maman nakutana kina yeza na ndokomo abetelenga lisolo maman. Donc il est tellement passé. Dès que tu la fondation Rabbi Mavinga, on a l'écrit des orphelins de veuves, tu as un amour et compassion. Donc il est tellement solana et à triste qui ngai, na bifona mon maman. Na benga qui est au Kaboul qui mom qui te cause en ango. Maman doit te kamai et bana 7 a te kamai fin il y a 2000 francs congolais. Les eux représentaient même pas $1. Parce que $1 c'est 19 900 quelque chose comme ça Donc ils allaient quitter. Bon, tu benga qui maman te solo naé mais bande quoi bonne volonté ba manifester qui ba se manifester qui n'a coupé sans petit rien pour la maman. Bande ko balobi te sala boy maman ti côté kamai mai wana passe afin de sika moko lukata makala alukata fufa bande oteka. Yango maman abundana qui je crois na papa Rabbi Mavinga mto développer na biso bisika maman comme lelo na moi aussi sungyo bande ko ba sala qui par la grâce de Dieu. Je pense que c'est ça mon conseil. Merci pareil. Merci beaucoup et maman exceptionnelle. Papa a confié à Tikio Aneni. Depuis a confié déjà 2 ans d'âme. Donc il a 3 ans. 2 ans d'âme, donc 3 ans, ou tu as na 7. Tu as na bana 7. Na bana 7 wana na kuma koteka mai, po bana ba kuma kolela na mai. Yuzo oteka mai na fond ya 2000. So kolia nanu ya mtu moko 2000 eza muke. Siko bozolia ndengeni. Bon. Par exemple, na somi mai na ya 2000 wana kozwa bénéfice ata ya 3000, ko somba ata mwa matembele, mwa fufu, tupika balie kaka. Kololeki kaka. Barabi boso mkolana moye limité mali. Oui. So mkolana mali ne to kotina elanga bwe mai eteka ma mingi te. To forcer kaka kaka sika okibeleza lisusu te. Donc faut forcer kaka ta loso kaka. Il suffit bazwa kaka. Le sabulai. Le samafuta. Exceptionnel. Et mes bandeko ya babukilo na yo, basemeki na yo, banoko ya bana, batata mwasi, bazali.
batata mwasi siko na minitio baza na lukunga na mboka iya azalaki ne mutu ba voyage ndenge bana koya ba voyage tokutani peti tokomaki kobota me famille mingi ezalaki na mboka famille na ye ezalaki na mboka awa mpenza baza mpenza mingi te Zamba numéro de téléphone à bango na mboka. Tika iko zango te. Bango pe bakanisaka te ba otala ta bana ndeko na bango atika. Kote kutu ndenga kufa ki bongo leta mutasalaki makambo mosusu po famille eyaki te. C'est triste, vous allez m'excuser, ça fait très mal lorsque vous avez perdu votre père et votre mari et que vous rappelez le solo naïe et ça là moi passé. Ça fait 2 ans et demi que maman a eu perdre mon long naïe, papa bano mon asima. Nena le bangolo pa bano mon asima papa bango atike bango ça fait 3 ans, presque 3 ans qu'elle a été. Et maman tout pasteur ayaka et panayo et les moi mikolo zote kama ina mono changer mon bongo. Bon, à partir de là, on a tiré du maïs, on a moni sava. Nandenge na bana komona makolo pasi kotambola tamtu makanisi journée ngo komona eza bien te mais ozo besone kaka ebele kaka po bazwa kaka eloko kolia. Mais na miniti yo nzambe asungi tokutani na papa pasteur ko na oteka pe biloka mike ezo sunga makasi. Biloni. Ba épices. Ba mafuta mbila. Bon. Mafuta mbila ote combien de litres? 30 litres. Asoma ki bidon munene wana 25 litres. Oya munene. On a teka la. C'est-à-dire na kolia na bon classe kutu ya bana comment faire les petits bazo tanga na ba. Bon. Papa na bango lokola kufa ka bango bakata kana bango ba classe. Siko leta lokola tiaki ofele na profita ki po bakota kaka. Ali babandi babanda classe. Ali Covid 19 yé classe en katani. Katani. So ils ont pas compte. Il y a des turbulents, comment on a? Comment on a? Nani? Ils aussi. Oh mwana suka? Mwana suka yeye. Yanga aza turbulence boya, aza turbulent makasi. Voilà, comprenez, maman aza maman vive tikala na bana set, c'est vrai to seka to sabu mais tant que to kende. A tikala susu na passe na mtema. Maman ndako no yango? Ndako na yango. Oyo. Oyo. Bufanda na bana nyoso a. Bana nyoso tezaka na bango a. Ufuta kato izofeli. Papa mutatikela kion? Papa mutatika kion. Hangar. Maman habite dans cet hangar, elle reste ici avec ses enfants 7 et donc à fin de la comment oteka moi bepis na porte depuis bakutana na pasteur Herbi a somi bidon mafuta mbila teka ka moi mais il y a mulangi demi to mulangi to teka na kisasa bana kini boyebi. Ça fait très mal. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de vidéos pour vous dire qu'il y a des gens qui souffrent. Nous devons soutenir des personnes pareilles. Bah, en difficulté, c'est biblique, hein, l'homme de Dieu. Oui, Job chapitre 14, verset 6, il le dit. Job 6, 14. Oui, chapitre 14, verset 6. Celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. Donc, les recommandations bibliques, nous avons souffert, on a droit à compassion na biso yango tosaka boye peut-être que ça m'a compris mais bino bebolanda biso bino nde ko sunga bande watana moke peut-être yo mwinga $10 €, 20, 30 ndeko msusu ya fomu ya commerce ko sunga ye ya exaucer zana nko tikana makele ya le pese mais bon comprendre moi ne sali esenga moi bato ya otala ba peut-être bato ya otala ba on te mais amoni bato ya otala maman je pense que to mémoire li solo mingi te et des gens de tout monde mais ça n'a bon changer mukita to bien comme on a Kinkita pour changer et ça bien moi bien je pense que ce nzamba sungi ko renforcer et ba ça masus les gens bande comment on a poto ba tala vidéo wana ba ki non ba soutenir yo li susu peut-être renforcer ba na se vous fana na hangar oyo bon tu es bien réalité à Kinshasa na ba Kongo balo lelo ngalo ba mi makambo ya Kongo bo comprendre ba Kongo balo ba kia kiangani kiangani yoka nia donc ya yo ya bato donc tango il déjà maman qui na charge ya bana 7 ya yende ya mwana mutu po ya ko soutenir aux aides déjà moi passe. Merci à vous qui pensez aux veuves, qui pensez aux orphelins et le nom pasteur Herbin ndenge zana
Dans Jacques. Chapitre 1er, verset 27. Jacques 1er, 27. Donc, il y a une. Il y a des moments quand c'est un geste moko maman pour la maman. Moi de temps à monter je pense que c'est un geste moko bien tout c'est pas un geste mouvement louable. Non plus ça pas pasteur à remettre pas maman. N'invite ceux qui sont à go bonne la ya moteur remettre je sais pas. Merci papa Rabi Mavinga. Ça fait bandeko basaka ba geste aboye. Bazo mériter. Merci Parabi. Bandeko basala ba geste ba mériter vraiment bénédiction. Parce que bazaka na malili banyoko ma baza pe na bandeko senga ba soutenir mais penser na maman waza intérêt mo to kozana vie na ye to bato bongo to senga maman asali geste o Yesu Masia Nazareth nzamba bomo afongola lola pona ye lole pimelo musala malonga te et pimile salaire te et pimile kimia te so malade linga ko y appartient à geste oyo mama sali et amona lipamboli pe mama mbongo o e pe pambola yo et peut pambola yo olongo sikozaki na pasi parce que mbongo is esprit eyokaka de non lo ba avec autorité mbongo zo yokelanga lozo zwango outa na se o matalikolo parce que nzamba lobi mon serviteur montera il prospérera il sera très haut placé tika Yesu Masia Nazareth nzamba bomo asalongolo de manière que ozui et même musika par la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci. Nasengi merci mingi na ba o basali makambo o pe nzamba pambola bango bakende liboso. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Tuzana maman bébé, Anna 7, c'est une maman veuve. Anna Bana 7, et nous avons vraiment. On les pas Yandego, toi, tu n'as pas un abisso, tu as dit que l'eau, on tient en compte la fondation. Et c'est important que tout l'accès à la télé. Et c'est une émission sur l'ambition calmement. Je pense que ce que tu as épices, ma foot, ou sa stratégie, ou baksa sous-auto. Dès nazara bongo soki na fond et matin ko baksa mwa mbwengi madesu po na omona millier o mingi ba olukango. Mbwengi na madesu. Bo mapa ko to tambula te. Bon, mapa ne système eza ya ko Davis. Siwa ko Davis wana biso msuto ko ka kongola te o kende boye mabaku. Mwa ko suana. Sozo Davis se posa mno makasi. Boni weko. Ona sanga nini? Wana na Monica madame na banda kaka. Na oteka kaka mutu aleki asombi mwa mbwengi mwa madesu sava yango wana nasepelaka mpo nateka yango soki na mati nasomba sava likamte. Je pense que bandeko mpe balandi bayoki biso mpe toyoki totala qu'est-ce qu'on pourra faire pour que esonga surtout bana na yo moko oza quand même bien mwa bilamba kolata so emona intoya nango vous bangate nzambe a commis le nation, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Jusqu'au maman faut ça bana. Obinde to zaboui. Ne oui papa kufa mais toi na papa wa l'équipe papa nyos. Nzambe. Ceux qui laissent bébé, so ili kambu, boleli pa nzambe wana botaleli ka yemoko autika binote. Merci, je ne sais pas pasteur, bien si vous avez un mot à dire. Je crois le bazaka que nzamba pambola ndono so soutenir ka ba makambo lokola ba initiative aboye. La fondation Rabi Mavinga, c'est une fondation au par la grâce de Dieu. Nous avons soutenir l'émission Les Cris des orphelins de veuves. C'est pas facile. Le terrain toyaka, c'est pas facile. Moussalo eza PTT papa Rabi. Donc il faut qu'il soit Yesu Masia Nazareth qui connaît biso. Nzamba sabinongo la fonga la pona bino le sambo na biso to sala pona bino zaka wana. Nzamba sabinongo le pe bolam. Je crois le plus important c'est ça par Rabi. Merci beaucoup. Je ne sais pas parmi les enfants qui peuvent nanya koloba. Nabana ya mama nanya golo. Yaka. Pardon maman. Et tellement kaka. Yo kombo nani? Dobaga na Jivena. Jivena. Otangaka? Vous êtes en classe ni? Première série. Première série. Vous avez ba 2, ba 3. T. Ba combien? Vous avez moi ba 10. 15. Normal. 15 secondes. 15 20. Mais na moi ba DP moi comme balé. Les gens à tête à 0 p. Voilà, Jivena. Obini ni ndenge bandeko ba kanisa bino boye. Tout ça boka merci na o ba c'est le biso. C'est bon merci, nzamba pambola. Nzamba pambola panga. OK, vous avez bien na maman. Jivena yo swanta mama te. Ti. Swanta yete. Olinga pe bitinda. OK. Merci Jivena. Yo komona? Yo fier. Ta exaucé. Yo exaucé na loba. Yo komona nani?
Moni. Voilà, on était venu rendre maman bébé visite. C'est une veuve, je pense que vous avez suivi, vous avez compris. Si vous voulez soutenir cette veuve, n'hésitez pas. Balobi, le bogo épée saka et kaukakate. Lorsque vous arrosez, vous serez aussi arrosé. C'est une façon aussi d'arracher les bénédictions pour hésiter Vous connaissez le numéro de Pasteur Herbie, je pense que vous ou bien notre numéro. Appelez-nous pour les critiques, les remarques, bien les conseils. Ça fera du bien. Je dis merci à maman Michel Epolo, maman Odette de la Foi. Merci à papa Michel. Opesa. Maman Mbote, est-ce que ndeko na yo, madame nanga za ndeko na yo, donc oza semeki na ngai. Merci pa na bino, merci na bandeko nyonso ba benga biso pona ko encourager biso. Association de la foi en Christ zobosa. Association de la foi en Christ. Association de la foi en Christ. Wananga mo na za membre. Association de la foi en Christ des Foité, donc makamba bwe sala moi bien to loba kaka amour et compassion. Tobosa na yangote. Merci. Raïs Kangi, Aïsina Mikudema Double Eco, merci à vous. C'était donc là votre émission Télé Surprise et puis les cris des orphelins et des veuves. Pensez à ça, ça fera du bien. Merci. Ayoda omona. Il faut la langue comment il y a agence là-bas. Comment c'est? Tima pasi wana na Kikongo. Na lingala tima pasi lazima utema pasi. Ah! Oh. Donc je sais où est mon tema pasi. Mutema pasi. Nous agence moi ben c'est la tension, et ben c'est le tema, ba cardiaque, tika na mabanga. Arabi. C'est na mabanga. Na bino bisaka moko te pardon. Agence on tima pasi moi mon tema pasi. Mutema pasi. Ah, nzambe na ngai. Combien de mois? 9 mois. 9 mois. Je pas moi ça deuxième. 6 mois na bonne million bayete. Comment ça va? Bon, batini bilo oneti pour na ba fête na décembre. Allez, bana ba ona taoka. Ba ona taoka na vacances. Na vacances à septembre. Na vacances à septembre. Tima pasi. Ça tombe bien. Au moins dans mon petit a. Maringa septembre. Agence ezalaka. Pourquoi agence? Ndenge ngana yaka na bakoli na ndako. Nazo place mususu te. Awa na FB International Business. Agence assure. FB International Business. Nazo ebisa. Eloko kobunga te. Nyonso ekoma 1 mois ya pamba. Allô? Papa Jistamouli. Papa Jistamouli. Papa Jistamouli. Oh binga na bibisi bituma na agence wana na panzu numéro 10. Na panzu numéro 10 kuna. Siba singa na kimeli. Nzoka ba agence eza wana kuti rabi. Radio de bitoko na FB Business. Et pas visto basene. Aona bitoko tozana yao. Maringa septembre. Maringa septembre là j'explique. Allô? Papa Jistamouli. Papa Jistamouli. Maringa septembre. FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. C'est na Bundi. Abundi, na téléphone ebuki kuna. Na téléphone na Bundi. Na téléphone na Bundi na Bundi. Nazo fait son numéro. Abina pese numéro pour abenga mbala moko batindelo bilo. Comment j'étais nini?
déjà. On va que ça trop petit si tu es quand il faut Là là, qui est de quoi? Combien de mois? Un mois. Ah, na FB International Business Bleu et Bongate. On va pas voiture bazana. Na moni. Leader, biloko no ekoki. Ekoki misate koki. Ah? Misate no se koki nango déjà. Banga sili. Omoni ke ah, ça fait ba mama banga te hein. Ya mabanga ta bena kinya. TV na ba o ça va déjà. FB Business International. Boa mystique ya. Depuis na bota mbali boso na so koli na agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Mogu na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Pour le sambo na nzambe na merci pour le botika na te. Yahweh merci. Allô. Et on a venu ba ko la banga. Awa na FB International Business. Biloko e koma ka peto zwaka. E koma ka peto zwaka. Kolo na ngai okondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai okambolaka mabota oyo basolela lelo oyaka kota osapezoli na bango yango esengwa mitema Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Mwana na moto te ya Sors vite Zona bidona keto kamai Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama Wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato
bakangi matoi baboyoyoka orfele akomi ndoki twanyekolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na dolero oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na mokili kozanga baboti na mokili ya ndelikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esengo okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baye baza na difficulté epai ya baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango